Yagabi tumba tumba, Yagabi de nous-mêmes, tobengaka ye kabongo, Yagabi comédienne na biso ya tongo, abanda ba makambo ya théâtre depuis kala. Ye penza azaba parmi ba icône ya makambo ya théâtre. Soki lelo tobeta masolo ya théâtre, soki lelo tobetela makambo ya théâtre tobetela tolo ya théâtre. Yagabi aza parmi batu o penza babanda ba makambo ya théâtre. Bandeko nanga eza ya koyinda. Lelo toye komona Yagabi akomi kozonga pembeni ya Belleville kandi la patrona. Na batan o nyonso toutaki koyoka ba mbutu o elekaki Yagabi amipesaki déjà position. Et du coup, lelo toye komona Yagabi akomi lisusu kozonga epai ya famille libota. Bandeko nanga makambo eza ya somo, makambo eza ya kobeba, makambo eza penza ya koinda. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye na mama na biso tobengaka ye mingi ka mama kulutu abana wana pinza eza Yagabi tumba Yagabi tumba somo balobi Yagabi tumba yende manike toyebi ye na makambo ya musique. De l'autre côté lelo toye koyeba manike mususu na makambo ya théâtre wana penza nani Yagabi bato bapesi déjà bakombo keno ye akomi penza manike ya makambo ya théâtre. Bandeko nanga kandenge na utaki koloba makambo eza ya somo, makambo eza ya kobeba, makambo eza ya koinda. Yango toye kosala mwa analyse sur présence ya Yagabi na matanga ya Belleville kandi la patrona. Toutaki komona présence na ye, toutaki komona réconciliation surtout ya ye na papa na biso, papa Gingombi. Tolandaki bambutu na bango sur les réseaux sociaux. Lelo toye komona Yagabi de retour, Yagabi na matanga, réconciliation na bango wana nyonso batu bakomi déjà koloba. Avant toko takuna ekozala bien nanu la famille na ya ko sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo ovanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ezo dépendra nango kaka na heure oyo ozolandaka biso. Soki omoni ke heure oyo eza peut-être ba heure oyo liaka petit déjeuner na yo, en tout cas na osenga na yo tende penza olia petit déjeuner. Soki omoni ke non ba heure oyo ba heure abongo eza ba heure penza oyo oliaka na yo, soki repas préféré na yo non senga na yo kendo lia. Mais soki omoni ke heure oyo eza ba heure oyo oliaka penza souper na yo na osenga lisusu na yo okendo lia na système moko ya kitoko. Bolimbisi bandeko nanga pona mwa makelele o boyoka bazobongisa biloko donc ezalaka bongo makelele lelo tozana makelele mwa journée mobimba ka ndenge ezalaka.
moyen pe biso to kata ba émission eza te to continuer kaka donc bolimbisi penza ya makasi bandeko nanga to ye na makambo ya Gabi présence ya Gabi na matanga ya Belvi Kandi mbutu ya Gabi eyaki tango kaka papa na biso Serge Mwembo le pasteur patron international bamosusu babengaka ye kaka le président des immatures ye na papa Dingombe bayembelaki Belvi Kandi la patrona nzembo moko ya kitoko pona okumisa ye tala kaka mwana mwasi azosala bafilme azokomaka Belvi Kandi lelo papa Serge wana soki otali papa Serge akomi kongalangala ka boye otali papa Dingombe ça va otali mama na biso o baosala na Belvi mama Milu olobi ke non bazozwa mwa bambongo na bango na bilongi na bango baza kaka heureuse na ndenge moko bien sikoyo comme signe d'appréciation papa Serge na papa Dingombe basalelaki nzembo bandeko na nga nzembo wana esalaki moto na kote ya Gabi akotaki ba émission pona kofinga papa Dingombe pona kofinga papa Serge que comment ça fait-il que bo papa mebimba bakendo yembela mwasi ezalaki somo kutu Belvi a répondra qui était et mbala moko tokomaki komona déjà ya Gabi mingi amipesaki na les Abakouk azalaki kote kuna eyaki kosala ke non bato nyonso déjà bayebaki ke non ya Gabi amipesi déjà position ka ndenge ezalaka amipesi na ye position et du coup tango grand frère na ye akufaki jour na bango ya veillée mortuaire ka ndenge ezalaka Belvi Kandi a participaki ya Gabi pe ayambaki bien tomonaki biso nyonso na ba vidéo parce que toyebi ke na matanga matangi kipaka feti nde ezalaka il faut bapesa yo invitation mais matanga mutu nyonso akoki kokende et du coup awa la patrona azalaki pe na matanga kandingi tomonaki siko na matanga wana diko ya Gabi pe ayaki déjà toyebi biso nyonso ke non ayaki parce que na matanga na ye pe Belvi akendaki ye pe il fallait aya ezalaki neti nyongo jour enterrement donc toyaki komona ya Gabi na komona ya Gabi wana et du coup toye komona ya Gabi na papa Dingombe basololi baseki na koseka bandeko nanga ekamwisa bato ebele et toye kolanda pe bamwa émission ya Gabi oyo asalaki bainvitaki na chaîne moko akendo sala ba émission kandingi akotaka ne ba émission allez ya Gabi akomi koloba ki non ndenge eza boye eza na bato mosusu bato ya batéâtre basimba déjà bakisi pour que na baplace mosusu babando bengaka bango babando bengaka bango yango alobaki alobi eza na baplace mosusu babengi yo okendo sala peut-être osalika une fois et puis bakobengaka yo lisusu te parce que bango bakie kozwa kisi pour que ba place wana bavanda babengaka bato mosusu bazalaka bango na bango wana ezalaki déjà jeton bandeko na ngai siko makambo toye kobetela lelo lisolo ezaka ndenge bato bamona ya Gabi na papa Dingombe na matanga ya la patronne poutine de l'écriture mwasi nzambe Belvi Kandi aza toujours likolo balobi na chaîne na ye déjà na minute oyo 250 000 abonnés mwasi kitoko wapi 31 films na 2023 2024 toyebi te soki ozala 40 to 50 alors selon tant de personnes balobi ya Gabi akomi sikoyo ko soigner relation na ye pour que ye pe a participaka na ba filme ya famille Libota
bandeko na ngai eza ya koyinda avant to continuer ozala bien nanu napesa bamatondo ka ndenge ezalaka. Napesi bamatondo na nga na motu penza ya liboso ye moko le créateur de l'univers. Tobengaka ye kaka sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te. Ezala na bapasi, ezala na bisengo, azalaka toujours elongo na biso. Asouteniraka toujours biso. Wana topesi bamatondo ebele na Jésus-Christ de Nazareth. Matondo ebele na balandi nyonso to ya Étoile Ines TV. Ba o nyonso penza bazwaka tana bango pona olandaka biso. Ba o nyonso bazwaka penza tana bango pona osalelaka biso ba partage. Ba matondo mingi ebele la famille. Merci beaucoup. Na Linda Bukulu, merci beaucoup. Na maman Joséphine, merci. Na maman Tina Sambia, merci beaucoup, merci beaucoup. Na tonton héritier Yola, merci. Na madame Sidonia Siala, madame Sandrine, madame Judith Diampovisa, grand merci. Na bino nyonso penza bozwaka ta na bino pona kolandaka biso ba matondo penza et encore ebele. Nzambe alola a continuera toujours kopambola bino, kozala toujours elongo na bino kandenge tozalaka tolobaka plutôt na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga tozonga siko na makambo na biso ya Yagabi. Ebele ya bato balingaka Yagabi, ebele ya bato basipilaka na Yagabi. Boyebi la famille kane tolobaka. Mosusu biloba loba na biso. Ezangisaka biso ba bénédiction mosusu. Ba biloba loba na biso. Mosusu kotiko ozana yo na raison, mais parce que olobaki bien te. Parce que oyebaki te ndenge nini ya koloba, ndenge nini ya employer ba mona yo. Yango esali ke no bato bakomi kopesa yo tort kandenge ezalaka. Déjà Yagabi komona ye koyeba Yagabi aza parmi ba comédienne na biso oyo soki akoti sur scène akoti saka makambo. Soki akoti penza sur scène, moi je me rappelle ezalaki na bata moko nazalaki soki naza na posa rotala filme. Na olinga film o Yagabi aza, mama ebakata aza. Donc déjà oyebike batu oyo soki bakoti saka makambo na niveau moko pas possible. Pourquoi baza batu azamani? Pas seulement kozala batu azamani, baza pe batu moko baza na ba expérience ya makasi. Place nyonso Yagabi ako beta. Place nyonso Yagabi ako jouer. Rôle nyonso Yagabi ako jouer. À 5 ans, toujours. Batuneti ba Yagabi baza batu boko peut-être quand ndenge to yebi lelo tozana bakuku tozana famille libota baza batu moko keno kutu bazo supplier bango ba ya ko participer na ba film. Baza batu moko keno bango moko bakomi ko senga bakomi ko likana ba émission basala neti basenga pour que ba paraître na ba film ya mosusu te. Mais Yagabi mabe na ye bandeko na nga babilo mosusu balobaka toza bato soki moto osala mabe toyebisaka ye. Mabe ya Yagabi azalaka nde pressé ya biloba loba. Yagabi aza pressé ya biloba loba ka ndenge tokomi komona manike totaki kolanda biso nyonso. Elle était très joyeuse ya okende poto. Fali aseleli bango ba visa ba billet ba mati ba vio ba ke poto, très contente. Azalaki penza balobaka très contente la famille. Tomonaki ba vidéo, tomonaki ba émission na ye. Et du coup kozonga ka oya zongaki. Pas même un mois ya kozonga. Directement Maniké alakisi combien elle a toujours été ingrate. Aoufta ko finga fali pas possible awa. A fingi ba wario. Et puis, lelo aye komi pe sa position à zonga et pas ya héritier Watanabe.
manike wana asilisi kofinga kofi asilisaki kofinga ce qui encore fait regola lelo akomi na Fally Ipupa lobi kuna aofinga lisusu héritier Watanabe. Pourquoi tout ça? Parce que akoki kozala na ba raison na ye babando finga na ye na Jaël. Ole a continuer kosala rando na ye na Jaël, mais akomi kokotisa pe bato mosusu. Yango esali ke non ata soki azalaki na ba raison na ye nyonso eke na mai. Parce que ake kokotisa ba Wario, ake kokotisa Fally Ipupa, ake kokotisa bato oyo il fallait pas akotisa na mafinga na ye. C'est de la même façon avec Yagabi. Yagabi akoki kozala na ba raison na ye, mais aye baka ndenge nini ya ko continuer na ba raison na ye. Aye baka ndenge nini ya koki komi pesa. Neti ka ndenge na lobaki na émission bandeko nanga o na landaki Yagabi azus lobaki non. La plupart ya ba comédien na ba comédienne ba komi kokota na bandako ya banganga. Pona nini babando apparaîtra kana ba film babando benga ka bango. Eza makambo Yagabi ayebi. Mais déjà ce que oyebi bongo, toi en tant que mwana nzambe osala nini? Premièrement, la vie de la prière. Au sambe on a besoin bilo wana teke no oya nango sur les réseaux sociaux. Bato ba okanisa nini surtout ba yebi ke Yagabi aza mutu moko azalaka na ye na biloba loba. Bo matabo kitaza mutu moko a garda kama makambo te azalaka na ye na biloba loba. Mais eza bato mosusu ba loba mama o mutu na ye ezo sala bien te. Et maman o ekomi nini? Quand ndenge tomona ki makambo asala ki ba papa Dingombe. Ebele a bato, je suis sûr que la plupart de nos comédiens et comédiennes basepela ki na acte, basepela ki te peut-être na acte oyo papa Dingombe na papa Serge ba yembela ki belle vie. Mais il y a de ces personnes baboya ki na bango koloba. Pourquoi pona ko éviter ba makelele? Pourquoi pona ko éviter mo makambo mususu? Bango ba yemba ki pona ba raison personnelle na bango, mais biso nyoso to kan ndenge tozalaka. To salaka ba analyse ya makambo. Eza na mabilo mosusu, yo peut-être ondimi côté ya mutu mosusu pe aboyi. Netinga ndenge ba yembela ki belle vie na mona ki nanga problème te, mais eza na batu mosusu ba mona ki yango problème. Ba mona ki neti, c'est comme si ba papa wana ba komi ko adorer belle vie kandi, c'est comme si wana nyonso ka pona banini, pona ba rôle ba pisaka bango. Bato mosusu bazwaki yango bongo. Mais ce que babiloko wa bongo za biloko teke non okota na ba réseaux sociaux pona koloba. Déjà ce que lobi bongo wana déjà mi pesi position que non olinga belle vie candidate. Donc yo oza penza mutu ya côté mosusu siko bato wana donc au moins na ta chance na yo peut-être ya ko jouer et kozala lisusu te ezalaka bongo. Yango na ko senga toujours et encore na Yagabi. Yagabi kande na lobaka tout mosusu na sala ki émission na yebisaki Yagabi na lobi Yagabi ebele aba fan nga na mona kata soki na sala émission la plupart des gens ceux qui tie photo ya Yagabi batu belé balobaka mama otolingaka ye mais problème na ye ezande na biloba loba ya makasi pe ya mabe batu ebele balobaka bongo. Alors comme conseil tu ya kopesa Yagabi conseil autre kopesa ezaka que non moi biloba loba wana doser moi moke ba émission kili wana doser moi moke oza besoin te que non nyonso o bandolikaka na ba émission to yebi ke eza na ba chaîne o bafutaka bino ba $20 déjà bino moko boloba bafutaka bino ba $20 pour que bo sala nini bo participer na ba émission wana siko pona $20 ekoki ko bebisela yo réputation pour toute une vie. Réputation basakana kanango te ngana lobaka toujours sakana na makambo susu mais en ce qui concerne réputation babatela kango mutu nyonso surtout dans la vie abatela ka réputation na ye. C'est de la même façon Yagabi batela réputation na yo $20 wana ekoki lelo ko bebisela yo ba million ebele eza liboso na yo ka pona $20 pamba batela réputation na yo yaya bablo mosusu kokota ka teke non il faut kana ya koloba il faut kaka non
babilo mosusu tolobaka babilo pe mosusu tolobaka na biso te toboyaka na biso po kaka na obatela réputation na biso na ndenge moko ya bien. Bandeko na ngaka ndenge napesaka mwa toli ya moke kaka na biso kala mingi te ba ministre na biso ezosila. Bandeko na nga toli ya lelo ezaka kino toyebaka ka ndenge nini ya ovandaka na baninga, ndenge nini ya ovandaka na batu esika nyonso za yebaka ndenge nini ya ovandaka na batu. Dans la vie eza na makambo mosusu balobaka, eza pe na makambo mosusu bagardaka silence. Eza te que no makambo nyonso ebimi il faut kaka oya koloba, makambo nyonso ebimi il faut kaka oya ko intervenir. Non, eza na ba makambo mosusu ba interveniraka, eza pe na makambo mosusu ba vandaka ovandi na openza nye olobi ope eleka ngai ezalaka bongo. Et puis au monde na ba système a bongo obando vivre bien na société o vivre kaka pe bien ezala na musala ezala na be église ozala mutu moko keno batu nyonso bakomando apreciaka ata na ba famille na biso bana baleki baye kopesa yo mwa rapport eza te keno rapport nyonso en tant que mokolo faut kaka o réagiraka te. Eza na ba rapport mosusu koti ko réagir, eza pe na ba rapport mosusu ovandi na yo osalika sembla neti oyoki te ka pona respect ya yo moko. Tala ka ndenge na côté oyo combien ya batu lelo bakomi ko minimiser ya Gabi, combien ya batu lelo bakomi ko loba mabe sur kombo ya Gabi. Tout ça pourquoi? Parce que ya Gabi azana biloba loba, ya Gabi azana maîtrise ya langue na yete. Ya Gabi azana ye kaka likolo makam nyonso il faut ka loba, makam nyonso il faut ka akota, et ce qui n'est pas bien la famille. Donc to yebaka mosusu vanda pe silence, mosusu loba, mosusu ka boye bo kenelango ka bongo na système moko kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Yango la famille to yaki ka kobeta masolo ka ndenge ya Gabi ya komi sa position et pas déjà ya Belvi Kandi la patrona déjà comme on a comme soigner ba relation na ye na papa Gingombe na matanga Belvi wana to mona qui est bien que Belvi Kandi pe a participé qui na matanga na ye déjà bino moko boyebi. Donc yango ba to ebele ba komi ka koloba ya Gabi akomi pe sa position lisusu akomi komi poussa pembeni lisusu ya Belar Belvi Kandi la patrona. Donc na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tokomi na mwa suka ya partage na biso kandenge tokendaka kandenge tosalaka wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu. Bozala toujours scotché, bozala toujours branché na Étoiline Ines TV pour que bo rataka na eloko moko na système moko ya kitoko mingi makasi. En tout cas la famille, bye bye et à la prochaine. Bye.